Très chers abonnés, na pesi bino mbote mingi de partout place au Boyamba biso. Boye ba que tozali na matanga ya on na attitude pe ya matanga parce que tozana matanga la Bible nous dit d'ailleurs pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà pourquoi nous sommes là pour pleurer avec l'une d'entre nous a yebi ko fufela o to benga ka mingi mingi ya Gabi présidente ya Babibange nyonso ya mokili. Maman na biso yaya na biso leki na biso ndeko na biso ndeto ya ko assister tozala kana boye bi ke na tanga lisano ya solo baninga bazala kamena tango pe ya kolela baninga ya solo nde bayebanaka boponomi ya baninga ya solo ezalaka na ntango ya pasi yango ezali kosala pasi mpe ezali kolelisa biso boye bato nazali nga moko te na plateau oyo nazali kopartage plateau oyo na bandeko mosusu oyo tozalaka na bango na kati ya mosala oyo tobengi mosala ya média to mpe ya presse surtout la presse en ligne oyo babengi mingimingi youtube ndenge babengaka biso youtuber naki kopesa bango nyonso mbote moko na moko na tour na ye akoyeba kose présenter na bandi koto oyo na Sasa. Bonjour Sasa. Bonsoir MK, bonsoir na bandi koto bakotala biso na MK TV yokani mpe na Nushka TV pe pa où allons-nous tata mwasi ya babakuka tata mwasi epa na biso pe irano bolanda biso et voilà on est là tomika mpe ko analyser dans l'ensemble par rapport à mambango et matanga et plutôt le programme lelo comme ndenge ezako évoluer mais ming tata mwasi témoin ya balobara témoin da kufa we bien moi tata mwasi boni ya cette tendresse di bingala sirana mwana mulu balototo pete bisa kwari tala kasko simba to bongo nga bodundango en tout cas na présenter encore mes condoléances na famille Bolembo nyonso toza de cœur na bino et puis tika na zaka bongo tika na za bobo siponi na kombo baba nyonso en tout cas te présenter bango mes condoléances famille Bolembo eza nzela ya biso nyonso ata bino bobo ya Gabi biso to kozala na kaka omoni bino boki mapoani venet bo dernier ve boye ba parfum bo kono zona ba cimetière boye ba zona parfum na ba cimetière et la parfum domination envoûtement et ba soif bon soif na matanga baba kipa bo tuna mituna to solo na yebi ke bo salinga likambo somo dans ce programme na epesa mité ma combo a famille Bolembo nyonso na attaché de presse. OK. Attaché de presse. Comment attaché de presse? Vraiment moi c'est ça là bien. On est botoza na passe to sangisa. Bon, normalement famille c'est qui programme dernière veille à la lundi, à la mardi. Mais na mito to sur la bati ba caméra moi ba Gabi na réunion pour les chatter. Elle était na bi soki. Batie ba mona ba Gabi. Musika ko batu ba mona que illustration kaka. Ba mona baza na réunion na bango kuna réunion familiale. Donc on va changer programme. Quand ce qu'on m'a pas avant, to ba ko pousse encore. Donc yango wana kambo to vandeli to zo la biso nyonso. Mais toi si ça te reçoit suite et pas ya Gabi ba te maboke. Te bango te. Okana bango to ndeni. Tena besoin na bango ba yande na kana bango pourquoi? Wana besoin na bango ba ya. Baba le na Gabi ko bien matanga bango. Ba sita bango matanga ba kendaka. C'est moi qui m'a pourquoi? Culpabilité ni ba ozwa. Mais ba culpabilité te balobi que ya blessa bango makasi yango mo ba blessa bango makasi. Ya Gabi blessa bango makasi. Bango ba ya Gabi blessa bango ce que bon ba to ngana ka nini. Yango vraiment la pesi les abakou tout en beauté et puis mingi na sila bisalo babi 21 bunda mama. Wale kili boso TV. Ça c'est gaga. 21 bunda. Bunda 21. Bunda 21. To banda qu'il est 30. Bunda 21 bunda. Comment si? Il y a quelqu'un qui a biso comme la biso de. Tu nous vois? Bonsoir Gabi, condoléances. Yango. Il faut bon sa caméra là. Bunda 21. Bon sa caméra là. Courage. Ça va. C'est la panne MK. Est-ce que Papa, kimeza zambaza ngana yeko yuko ngoko tako ngana ina mwana ina koma ina koma pinda mais nzamba yeko sala na keleba
hôpital m'a bien été mais comme ça j'ai suspect faut qu'il a prière. Nakendaki nazaki en même temps dans l'hôpital nazaki pas ça qui 6 jours na coma après eko bima mais fallait ko zongela ya banda ko tambola azongi pena lokola ka bébé yango wana nde ezaki biso mwata yango monaki nazaki te pena sinon nyonso ko bima kaka jeudi à semaine oyo ndo mona pena ya ko benga ya après ba ko yebisa ngai tandros na yebisa ngai que non za na matanga oh mais je savais pas et puis na yeko yoka peke lisolo ngo matanga ngo zaki brusque yango wana là brusque ouais. Vous avez fait battu, il y a gagné. Ma casse vraiment. Parce que tu me dis que tu as besoin de baby quand même que mtu azobela makasi ou soit abi azakita na hôpital ata ya kokosa na ata 2 jours un jour les a quitté. Vraiment comme ça fait mal. Ouais. Tout à l'heure, pour ça, est-ce qu'on a un programme? Oui, là pour un programme. Programme tout ça qui est à lundi, parce que déjà, nous sommes pour lundi, les mortuaires ils ont sauté. Là, on va pousser pour la semaine prochaine. On a un week-end, nous sommes les lits, on a Bamisala, Bamisala, Banini, nous sommes les lits. Et on a des décisions de l'eau. Des bazotes de lobby pour pousser pour qu'il y ait une salle, parce qu'ils ont la grâce, la victoire. Mais il faut pas pousser la salle, pas pousser les confirmer sur la batute. Pour que les gens la caca. Ça on fait bazora mingi la grâce à moi donc nous avons sunga biso quoi ça nous les a pour les victoires nous surtout en facilité et on te préfère tu vois non ba nzamba sunga biso vraiment to bakuta mweza eza vide la puis on a chaque fois ba commentaire ba mibanye pena bazara na yo ba ko toujours ba commentaire bien pour nous les sayo et en plus ils ont mon appel dans les réseaux sociaux ça y met on ba de bazo ko bazo c'est bio comment na moni quelque bakuka quand il a fandu déjà batindeli nga $300 vraiment na pesi bino merci bakombo kuna kangite to sola répéter amika benga gabe to sale lion orange money à partir musika on orange un téléphone maman atindi malangabi ok bo retirer nga pe na yebi na teke ba retirer nga yebi kande za la kaka ba téléphone la makasi la bloqué retirer ben retirer parce que pop so za la so muto na ba kongwela yo za na katite comme souvent ba discuter moi za na esalo bien te abia gabi bato bakitaki bayebi te ke yo pe bazotia yo bazolongola yida bato balongo ezali bato oyo atie na oyo bazaka tie na ye mbongo akei na ye ozomona atie na ye mbongo akei na ye abi nga kutu lere nazoyesa bango keno bokende alandi wana baprouve bokende te parce que tozosala susu yaya gabi abi nazongisi kutu bango moto aye koyebisa oza kaka moto asongisongi mais en vrai dire vraiment eza même Marie Hélène alandi nga tovabi gabi bakosi yo ngabi te bon nga mpe nazwaki mwa maîtrise après il faut travailler après au moins naza pe motu te il faut travailler après mais tangu bayebisi baexplike nga ndenge ezalaki bakata babe Ange Maïcha bato bele babenganga mandenge na premier parce que bayebi nga na mibombaka mpe mpona baninga omoni nandimi bango parce que nga mpe nazalaka ye moko so na tie mbongo nanga na kite surtout so na mona nanga groupe eza makelele en tout cas nakitaka natie mwa mbongo nango mwa mpe na bendani nanga na kite nanga mais bango bayeba ete ke fo baenchaîner eketa mimi nde efaka yebisa bango ke foto enchaîner omoni c'est ça bayebaki te te banko baartiste pa basiliki baartiste basiliki babi pourquoi ça toyebi kutu eloko te pourquoi ça ezaka pasi baza vraiment bandeko na nga nga soki edérangeaki nga nayebeki kokosala mabongo te mpo na nga parce que bayebi ngai quel que soit problème bayebi nga bakokotizele nga problème ekozonga nango après ozo comprendre po bayebi nga mpe bien
donc ezalaki nango bongo te donc bandeko na nga vraiment balandinga na privé esali bango pasi me nasilikeli ye makasi nasilikeli ye makasi ngabi oui nabi se na vrai sens mpe ndenga mpe naza po mokoka mpe koyebisaka nga te ozomona koka mpe ka koyebisa mpe ka ngai te mais namoni mpe tendresse azalaki na tendresse mpo azwaki kimia mais naye kocomprendre te après ayuluki na ye azwaki mpenza mpe kimia mpo nga mpe nazwaki kimia mais ntango banyonso bakei na tikali nabengi nene bota yaka ta likambo eza boyeboyeboye yasingami na ngai ya nene so baotia te batia te en tout cas soki mpe eza ke donc esalama ke esalama bongo esalama nango bongo koki mpe na yo yango mais travaillanga kaka mpo nayebi nde tozalaka tokobomana tokoswana mais pas jusque là mais Dieu merci que ezalaki nango mpe bongo te donc ya moni eka bato bazokite mbangu toujours remarqué c'est comme si implication bacomédien eza vraimen te ndenge ezala visite likambo ekoyi na ndeko koya koassiste yo na likambo yango mpenza tozomona lokola mwa mosika elimo mingi estce eza dia quoi eza bato na groupe yango to eza banda kala déjà osataki yango bon omoni nde tozalaka boye nakoki koakize baninga te meme nga mpe nazalaka mpe ya moko boye matanga mosusu boye nakeka jour a jouer mortuaire mais nabengaki na souhaite na ngai bacondoléance omoni bon omona mpe mosusu mpe soki namoni ke motu wana nde tokopera pena makasi omona pena na kei la preuve ane omoni tendresse asalaka chaque jour bayebakata na matop moni ke bango bayaki avant mais ye mosusu mpe omona mpe ngai neti ebakata ote kokufela petit frère na ye nga na petit frère tozalaki bapire wana ngai naza na déménagement aza kocomprendre nga kendaka na déménagement nakendaki le même jour te nakendaki après ta ba 4 jours nde naye kokende ozomona après ba 4 jours nde naye kokende donc moyen ya kokondane eza te voilà oui bawabenga bazobenga bazokoma pesa biso ka programme kuna pesa déjà pe programme naza obligé na bandela programme nde komodifie mama Gabriel nayebi te so bandela kotonga tena toza na bascripture na biso toza na bassociation oyo tokosite bakomite est ce que na ngambo na bango osantiri mpe ke bazolikambo la considération mpona kobenga yo soit koyeba toza na matanga te bazobenganga kobenga mpena bazobenga kokoma mpenza bazokoma kobenga bazobenga kokoma mpena bazokoma te koassiste vraiment nanu te tozela nanu peut-être jijaka te wana mipesa exemple na nga moko mipesa exemple na nga moko ngai mosu nakendaka veille mortuaire mais nabengi quand même bien nakomi ozomona c'est ça vérité de l'équipe lelo ozobushe mpe bandeko mosusu mpona kote mwa contribution to mwa présence yango wana babiakabi soki eza bakaka yango moni etunisi bandeko mosusu to bandeko baki baposi pendance ya internet nayebi te koloba nini kote bavoisani mpe ndenge olobaki na mamatop omoni ekene internet c'est vrai nana bimisi yango nde motu tozoluka nde wana ndeko tozobengana nange na tuno après yo mpe na groupe oza oyebi pete mutademisibali nga siko ezotravaille nga parce que nga mpena na ese matop ezwa bavoice na nga tia na groupe ngai moko motu nalobaki na ye tia bavoice na groupe donc sikoso moto azongo na groupe peut-être abimisi nayebi te mais ngai natindeli kaka mama top nayoki mpe ke balobi atiango mpe parce que ngai na insistele ye tielanga yango na groupe donc eza peut-être na moto azwi yango abimisi yango libanda message okopesa moto wana eza nasepeli te donc mpo na nga namoni natie trouble nga moko parce que nasukaki quoi
mais ça veut travailler kinga makasi la question ekokoza pe na ngam na bino et travailler kinga makasi ponga atatu bomani na yana nga matanga soko obengana nga obengani nga cotisation na otia sikoto na moni ke zonge salinga boye mutu wana so na sisi matanga na obimisaka ye kaka po asala ngo supasa bato mosusu te parce que akoki mpe koya koyebisanga te oui akoki mpe koyebisanga te parce que ayebi te motema betangini biso toza nango tozolela ndeko na biso towana pasi makasi ngai yo mwana nene naza boye me monde batalanga baosurveillenga nalelaka na kati nga naza motu te nagangaka te nalelaka na kati naka na moto ya mawa ya kati omona sukolela mosu elinga ebima kuna kange yango yo nazala bongo yo moni basurveillanga trop donc na perdre yaya nanga 62 ans atiki bana 6 brusquement comme ça lokwa mona mokie na ekaka il y a 40 minutes comme ça bolie bomeli bobeti masolo boseki botali match bogangi makasi donc makasi namoni mokilo eza pamba mokili eza ntina te tolongola ba haine omoni m soki apesa ye programme ke lobi na ye nalia boye alia yango te m so avalala atikaka deja mbongo atikaka deja maloba ke nakolia boye mais madame epa bongami ebike papa akolia boye mais alia yango te esi bazali mpe na bato bapesanaki rendez-vous ke lobi tokosala boye esalami te biso bato tozotambola tozolia tozomela tozolamuka tozwa souffle de vie toleki bango na nini donc zwa likambo po ebaki kweleli yo omoni so moto abeli bomoni bozomona plaki ya moto abeli soko peut-être akei emoni ke eza mpe ndenge mosusu eya mpe ndenge mosusu c'est bien ya kabia pema en tout cas merci beaucoup ya kabi tozala wana déjà kuna bingai surtout za mama oyo chaque fois ça za bien d'appui boyo en tout cas opesa nga accès tozala na pona ozala yo ne barba ka to na ba bazo lela en tout cas merci donc tout pesi biso ya kabi na ngia pina ba kisa kabi kona programme ya matanga salileke ni kore na shuru ya nya pesa shuru pona biso batie vendredi veille mortuaire ezala vendredi bakunda samedi siko mpona salle oyo tokangaki déjà veille mortuaire mpona lundi il faut basolola yango lobi la grâce soki eza vide le vendredi wana kaka tocontinue so eza vide te toyebi te so tochange salle soto bie tokosala ndenge nini ezaka mpe deux salles soki oyo tozwaki ezaki eza occupé bapesi biso mosusu soki mosusu wana mpe eza occupé la tokoanonse bino kaka soki mais biso tolingi ezalaka na la grâce mpona facilité ya transport bato ebele benaki na bachichement na baémission abiki ngande modola koyebisa yo e bato bakite na groupe ya bango soki ya bamatanga te yo te boyo oza kuna te oyeba ngo te oza na kutaku te bien yo te balongola na ye balongola kutu makanisi wana eza mwa mobali balongola ku makanisi wana ya tendresse te eza kaka ki ya Gabi en tout cas s'il faut dire la vérité eza professionnel lelo oyo batango eza na ngambu na yo bato bazozango lokola na parti pris moko boye tandis que oza artiste oyo eza na couleur moko te est ce que okoki koyebisa na bato tu baolanda biso na miniti oyo ke
matanga oyo tozali na yango ya grand frère na biso ezali na couleur moko songolo pakala te parce que ebele bazotraite oyo comme abakouk yango ezosala cause ya bato ebele baboya koya cause olingaka sila na bato baolanda biso na minute oyo po tokache bavérité te ozopromettre bango ke motu nyonso aza libre ya koya na matanga ya koya parce que yango mingi bazoloba ote mpo olobaka oza bakuku o mpo olobaka oza olingaka sila est ce que yango nde mpenza ekozala cause ya makambo irano elo na oyebisa yo ezali tolonga nombrama basila banini nio eza wa te makambo eza awa eza nga na kufeli grand frère nanga collègue nanga oyo akolinga landanga aye oyo akoya na ye pe te eza pe na problème te église nanga ezali baya nanga nyonso basalaka bacollègue na bango baza ngai mpe naza comédienne nazangi nayebi te ata 10 personnes bakolandanga bachroniqueur ata misato bokoya donc mpo na ngai ezali keno naza actrice et nakufeli grand frère nanga abakuku famille bota tonini en tout cas nga naza kuna te ngai naza artiste comédienne et puis naza collègue ya baartiste nyonso naza na couleur te na carrière nanga na niveau nanga mosala nakozala na couleur te nakozala na couleur te mais rien n'empêche que nasepelaka na motu boye ndenge ajouaka ozomona rien n'empêche que nasepela na motu boye ndenge ajouaka c'est tout donc mais naza mutu ya mutu nyonso oyo akoya kotala nga aye oyo mpa koya kotala nga te ye kaka donc matanga baforce ya mutu te ocomprendre matanga baforce ya mutu te ezalaka bongo merci na bino mpe nde bovandi bozelinga ti na sisi réunion na umeli merci toujours na matanga na nouveau marié bien que moi merci sur les condoléances à Maro, à toi, même pas, on va sur appel à l'Ibanda, à toi, la diaspora, sans la fraternité, sans le ok. Bah c'est quand même Bolingo, bien que vous avez ça sur YouTube. Ok. On s'attendait à mon tour, c'est ça, sont les qui ont tiré ma lame, ça la fait bien. Voilà. Sorti comme ma bébé, parce qu'on le retrouve pour le voilà. On est grand frère qui a Tikibiso et toujours des explications tout. N'enga gabe explication na n'enga programme ya matanga comment est-ce que j'ai évolué. Éviter bandiko na yo au bozari au bosar na bango au bosari na bango musala moko ba youtubeur message numéro pe sa bango par rapport à liwa au ya grand frère. Message par rapport message à la sensibilité message parce que tu Félix. OK. Donc il est le so 4 jours 5 jours sur la sécurité. Donc on boya matanga ezali loko ko mate mais na côté de l'éducation na ndako ke il faut ya lobby okunda OK juste ce message est partout tout le monde na TikTok tout le monde na statut tout le monde na profil déjà son acheter profil à ma ami sur vous la tena bengo sur l'émission de la profil OK donc son acheter à 6 mois mode de c'est que la profil donc c'est ça voilà mais manane o esquiser biso ya tout na mo question parce que ezali ko tout ami et déranger bandeko musu babeti mo libako pona likambango likambo yo tungisa ma ba voice to yoki comment est-ce que azako se plaindre et na côté na yo j'ai eloko ngono koma to kaka kika ke ba quitter groupe ah oui ça on va faire une tendance kuna OK on est ramené la fin de petit téléphone on l'a accès après comme gamin c'est ça on importance dans la communauté pour dans son temps on a qui la visualité après les gars ça a été tala autre ça a beau ah bon mais qui n'a pas ça dérange pas
même dans ma famille pour ça groupe maintenant si tu peux t'as obligé faire ça je sais pas comment ça la tête c'est pas dire ce qui est ça qui m'a dit qui est ça bon côté na autre côté c'est ça bon côté OK mais ça tu es dans un angle on a cela qui bon peut-être qu'on a dérangé non et dérange c'est vrai bandeko bosana bon musana moko atourna bino ekweli bino yo ozalaka na matanga baninga ya Gabi azalaka toujours là na makambo bato ataka mpe bamonte ya bamalonga mpenza tomonaka totalaka ntango baliste etambolaka parce qu'on a tout ekweli bino baya te déranger yo te sikoyo so nalobi bongo par rapport a ndenge eyelaki message wana ke bato bakite mpona ekendaki ezongaki so bato bakitaki sans babelobi elingi déranger nga ndo lobi surtout anoki ke bato bakiti mpo ekendaki ezongi mpo na nga namoni nange eloki déranger ngai te parce que moto mosusu bakoya omoni toza boye mpasi oyo toza nango premièrement ndeti Gabriel mpasi ya nango olimbisanga mpona lingala soki fo mpasi yana peut-être kabona divisé par d soki moto asekwi mpasi esili soki kaboni divisé par d loba peut-être maman Denise na maman Olive baye wa peut-être ko kabona divisé par d soso ezaka ngai yo yeye seke esangaka bie bandeko nga balandinga point barre on a bien na sens wana mpona nga na mona kango eza normal parce que même na ba famille ba groupe esama bato mosusu mpe bazalaka na bango te moto amoni azala bravo pa amoni azala te bravo mpona nga mais sauf que toyei koyoka après ke ezalaki bongo te donc moto aye na message nde aye na message na mabe ndeti nga moto aye na message wana tuka sali bien te parce que akoki koyebisa ya Gabi na beta ndeti so ayaki panga message wana ya Gabi nga ayebango te qu'est-ce qui fait moto asali mabe pour kumba yeka te tolela te tokomélanger buzoba te na matanga eza na sens te j'espère que otazali moko aregrete peut-être akanisaki osala so ndeni mais kitoko te ata mpe ezalaki bongo akoya olobango te akoya olobango te on a le sens wana. Bon, je crois que c'est l'essentiel parce que déjà, va démentir Yango. Parce que vraiment, biso zaki na rage déjà. On avait déjà commencé à attaquer parce que tu voyais pour permettre que tout le monde a Gabi na biso na ba état wana to zaki vraiment très touché. Maintenant ils a démenti bongo. Tolingi pene za la kaka bongo tina suka. Tolingi te lobi to yo kasu selo moko ya ba genre moko neti bandenga na parce que nga déjà na komaki déjà kotuna nene est-ce que au comprendre makambo place est commis. Est-ce que yo moko zo mona que quelque part na banda matangi banda 4e jour yo moko ozo sentir que relâchement moko za na côté moko boyo yo moko ozo mona yango wana ko omoni to kolo baline na to batwana matanga muto sepelo yo le na muto aleli na muto sepelo ya ndete ko s'engager na ye ko sepelo yo le na muto aleli na muto o pa sepeli na ete J'aime dormir, trop forcer mon tout est fallait qu'on y a notre belo mais c'est très important. À répéter en lycée. Ça la macambeta ni ba contribution. Et ça la visite, na l'opinion. Oya ya mo, na oya ya mo tout pour la sélection to na mort. Et tout ça marqué. Et on m'za mo yete. Donc dans ça ndeti bonabi bono oya na matanga ba Gabriel. Est-ce que pour ça la passe Gabriel le mot de changer té? Aka na passe. Ya moto ezaka keton to ça qui ndeko na famille, c'est photos ala. To sangana malgré makambo malgré kendaki ezongi to saka bien sauf que na ndena lelo on dirait mabe zo dominer bolamu. Vous remarquez en fait là ce qui passe ezaka ke mabe les autres dominer bolamu belé. La place bolamu dominer mabe c'est que nous dominer bolamu. C'est ça. Est-ce que vous pouvez reconnaître que ba passage na yo to ya Gabi est blessé ba tout souci yango ko mema bango tina niveau ya ko réagir bien té ko ya pe matanga té parce que to yo ki makele le moko abo ok on a pas toi blessé pas toi pas blessé so lo ezaka bana ye akota kana mamba hypocrisie ezali azaskondé ala hypocrisie lo ke boma za trop clair so ki ya ngabe ngo so ki bien ngabe ngo parce que moi so akotine kana mlonga bande oli nyaso baza ba hypocrisie au ba moto ba fonctionner na monde hypocrisie ba so ba mone mutu malamu amo santé azana erreur na ye azana erreur na ye o pe di fa ba tout ba ye bi ba ne to ko tana pe kitaki mata on est aussi tirer na mambo na situation
nga na tire eloko te nga siko nini abona eloko tire te nazaka ozananga bien toza bien ozananga mabe ekopekisa mpe ke bamatanga ya bato mosusu lobi nga siko depuis kala en tout cas depuis kala na fonctionne lokola allemand soki efeti nanga na koya oye matanga na nganga mpe lokoya yanga te nga mpe lokoya wana baobengo rande te nene te nga aza lokola allemand mpona nga na balisu mbala na allemand alme kolisu makasi vraiment bandenge mabe te depuis kala na bato bateninga rivière te yako mpona bapolémique ezorene te na bato bakolanga bayebi na mona likolo jugement yake onde nyonso tosisaka parce que neti yo napesa invitation oyete par exemple siko so oyeta le jour ebali fonga na ye na feti no po feti no osala ngo neti leni bongo na kufeli yo oyete parce que jour okufeli nga na ye te nga akende aboti so oyete na oya te soko te belo omona nakenda na mamona bango mpo yanga mpe mayaka mais babi ke certaines personnes bazoya te parce que barecevoir mot d'ordre moko ya koya te na matanga ya moto apesi ordre aza te moto apesi moto oyo to kokende boye te aza na ye te eza na balezondi nde baba moto na moto akufa na likambo na ye mabe kaka eza mpo bato bana bakufa kaka mpona motu mpe bakufela mpo balobake motu au contraire peut-être moto na mbe boyenga bakufa mpona ye peut-être ye asabengaki na telefone basolo so yo okufa mpona nani natali misolo biti obi sotuni batebele na mpe mfuna problème bana problème bonne c'est ça so na kama na toforce motu te malamu etikala malamu mabe mpe etikala mabe sauf que toza bato na samoyo toza na berere place bato bafani makambo ezangaka te topeteke yaka bininga azanga na pasala kaka mabe non so dabakendeke te eloko na mpe peut-être esepelisi ndeko telefone atika asengaki kutu bapardon ke so na choke bino bolimbisa ngai ata asengi pardon so achoke bato fo batika kapo yaka biaka moko aza na motema na ye ya msundo aza na bosa mpe kaza na bato mpe bashoka ye oyebi wana bato bashoka ye makasi aza na bato bashoka ye tofanda na biso so moto bi tozwa ta to bandoya to bandodekonte moko ayesa minoke mona eloko ezalaka boye eloko ezalaka boye sauf kaka mpona lelo peut-être ashoke ya msundo ndeko nde moko so bango nyonso basalaka ye mabe baye so na nsima babiebe ebimiso esala ko équilibre voilà j'espère mon nom tamayele ba comprendre ba commis déjà mais son côté de moi senti que azape na choc ba choka mal répéter na lobite ki aka za sens azana mabena yeza so amoni likambo ya trop vitesse que na te azo comprendre très bien est-ce que tous on nyonso tout va te le loni ke komi Gabriel non parce que si Gabriel kama be azata na bolamu moko te na fandi parce que na mabe mais so to bito chona mesa omona ke bolamu eza so to chata bi ata na bolamu wit mabe eza mibali c'est ça na miso nzambe otala mibale ya mabe ona au compter msusu bolamu eza wit oyo lekebele vous comprenez donc tu regardes que tout forcément tout petit comme qui n'est pas là totalement des états donc c'est ça d'accord je crois qu'on est arrivé à la fin nous avons pena ni le basuka koloba non le basuka peut pour faire les gars on a c'est bien on les là qui sont pas pour y aller bravo pour déranger on monter et ça fait de l'autre côté on pousser les abacs to kokunda yaya oya te yaya ko la mbana ite et puis na lobi mabe théorie mabe te na comprendre que bangala baloba bongo do eza ndingona bangala batala ndingona aza clair oye gloire à Dieu ça va travailler peut-être quand on a l'occasion il y a micro ça sur le son en beauté c'est pas travailler tozana nwebele moi on a vraiment tozala kebele on a musu bomoni bango donc trop il y a 4 personnes et on savait pas tout souper déjà la famille par place to boite bataya parce que mutu nyonso so ba kufeli aba pena besoin ba aller ba consoler exactement mais ça comme une force comme La Thérèse, bonsoir. Allez. Moi j'étais blanc.
Songa pour le pisanga te. Non, combien de fois 27 fois. Lelo, na bingo mingi aussi. Ah, Yana n'a bloqué. Tu me bloques, je te bloque. Yana n'a bloqué. Comme moi je te bloque, tu me bloques. Bloquons nous. Vivant. Oh, comment va le vide dans les guinées? Babungi, n'a pas le monde à la C'est le fait. c'est pas ça, Sima. La photo est sur une série. Assisté Moutunayo. Ah, et matin, on a trop tout la nuit. Hein? A-t-il une aide? Nani maman Nathalie fiki pour mtelenga. Ma fiki pour. Ouais. Et même ce robe non non non. Maman Nathalie mtelenga. Et ça robe tu sais l'embali pour. Robe ce qu'on a quoi tabla mi kusete. Cheka encore. Good. Na so robe wana na kufa. Ah bazana na cité du fleuve. Abenga na kota na chambre na pona ona lingi. Na ba sabata bila makia na ngai. Yana na pesi mbote lisusu. Vous allez bien? Ça va. Comment on est là na ya la vie? Si. Mais pas bien au bitumba. Totambola masonge mingi ayebebisa biso bien te elongo esi na mitema ya bato esili complètement babi yo nyonso nozolobaka mpo babloke. Merci. Kuna makambo matanga ya kufi. Ya kufi ebaki pe ya ils sont vivants. Bakwa na yebaki ya na yebaki bolembo soki na yebi famille momba soko akufeli na oya na sima ya bolembo. Nde na sima la dinde matumba tumba alobaka na ye masanga na likambo ya moto na motema te yango na landi na ngai tolela elongo ya kufi. Lelo 5e jour d'artiste bozoya ya contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement pe na lobatu ya matanga na ngate ngape na oya bino te tamsu bolembo pa kendaka te yango bazongiseli eti. Pourquoi bon artiste? Bonga soko na kufi oyete bonga na yaka. Na oyate. Ngasu ngande na kabongo. Mais te mana saka bien na Gabriel na nga kolela yaya. Mais bon balobi bon te on va bien là parce que vous blessez trop, yo peut blesser trop, là monsieur pe mokolo na pe ba. Mais ça oyete to kunda ete. Oh, so mutu yete ba famille eza ba kunda mwana bango. Vouloir ou pas, so na za comédien ti. Parce que comédien parce que kunda la famille ya mutu. Hein? Tout ça là ka, quand moi mbongo to sala ka pona to sunga ndeko na biso. Aoyamba kaka biso wana na matanga biso na to mela masanga na ye donc biso mo to pia ka eloko ko yambela biso ezaki pas kundela ngonde ko na ye. OK. Ah ye na famille na ye ana maninga na ye ana bato ba pesa ye ko kundela ndeko na ye donc biso nde to kundela ye te ata soki pe to yete matanga na bango ko bimba basani ba kunda ba kunda message petit bon ba pona message moko pona ba artiste nyonso na mpe ba yete opi ba ye déjà ba oya ata ne biso to sa musala ka mosusu akosisa mpe mosala ere oyo aza fatigué moye mpe boye eza te biso toyeka ya kotunatuna toye mpo tebike lobi su tona mosala neti bolovita bisingo bakunda so samedi anga samedi na ozala te tikala mikendele lelo parce que samedi nga na tournage omoni na miyeli lelo mais so natiaki bolembo na nga naleka ndaku samedi pe okapoye na ye pété bonsoir bébé samedi mo appelle na ye pété mabe yango wana yana préféré na ya lelo après nde na ya samedi te voilà merci beaucoup Yann. Merci